enfant rejeté ou même tata na ya bota ya bengana na kati orchestre eza Sankara de Kunta. Sankara de Kunta azam très mal éduqué. Tous les propos tenus ça n'engage que moi. Vous comprendre. Au moins Koffi Olomide a so mérité par respect. Koffi Olomide bandi ko beta ba tchatcho ba tebele bana na bandako. On doit se dire la vérité. Pourquoi mais wenge mobimba. Wenge mobimba tant Koffi azo yemba wenge banandako. On doit se dire la vérité, respect fozala. Muto kwa Sankara ko ba peke oui. Koffi Olomide a tomboli téléphone pour benga mokonzi mboka. Et ça d'abord manque de respect à mokonzi mboka. Problème est anine. Sankara de Kunta d'abord c'est un enfant toqué. Au moins moi na o papa ba ngwa bengana la kela ma be. Moi na wana partout kende otaka moi na libeba. Tant Koffi Olomide sa musique mageba ko musique moi ba rendre ça. Mais Koffi Olomide a so mérité ngo. Mise ina République démocratique du Congo o ya sali album ko Koffi Olomide. Soko sombi radio à MP3. Et quand tu as 100 et quelques chansons, mais album soki banze mono so Koffi banda ti lelo MP3 et ton na banze muso Koffi Olomide tikaliba. Clan wenge mobimba. Bata ba idole Koffi Olomide. Tous les propos ici na tenir on a le banga mon. Ba idole Koffi Olomide. Oui, tu quand on va bimisi photo wana vous pensez à quoi? Bobé sa mariage Koffi Olomide na Mama Lia. Mama Lia kuta mona ya grave kutu kolika o wana bino bimisi photo mais aboya Koffi Olomide te. Vous comprenez? Vous pensez que oui, c'est une photo wana ndé ça la Koffi Olomide ni. Aïe. Mama oyo ayebi kofana na bana. Mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe. La reine Nzinga mama ayebi kosolola. Balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yokaki te o na mona kite tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine Nzinga. Bonjour Banapoto, Banamokil ça dépend de R.O. Rolandela, Francis Moté Chando, garçon de luxe, l'homme de Beta Biloko, Okelenge Biloko, émission Beta Biloko Bandi, Bokota, Papa Bokota, Maman Bokota, Bana Bokota, pour émission Beta Biloko et Talamaka, na génération Nyoso, Papa Kotalango, Maman Kotalango, Bana Barotelango, jeune fille Barotelango, Bokota, émission Beta Biloko Bandi, toujours na Katalaga Nzinga TV, chaîne à vitesse et chaîne actualité. S'abonner toujours na Katalaga Nzinga TV. Merci na bato boza ko s'abonner, merci na bato boza ko partager, merci na bato boza ko liker, merci na bato boza ko commenter toujours na Katalaga Nzinga TV, chaîne à vitesse et chaîne actualité. Tikana vani sa mama la Nzinga moulin vencedor moi sa makasa longa bitumba ba 2000 personnes, 3000 personnes, mama la Nzinga alonga bangodi. Bakise la keli susunani la japonaise plus koko elenga mokili bimasu ki apembe okumbaka bakoko tikana vani sa Antonio de Bundes l'impérateur azakaka moko na kombo ya Antonio de Bundes l'impérateur tali mobali okumisi nzambe tikana vani sa Tarzikingi nzambe avec ça c'est mon Dallas ya solo Tarzikingi nzambe avec ça mon Dallas ya solo kolo avec ça c'est zande Tarzikingi tikana vani sa boss adosenga maître sengi kinga san toujours motomoko bien nzembono déjà zo bimakala mingite niveau bayembeli adosenga te bayema na bango batume adosenga ba yemie makasi maître sengi kingasan toujours tikana vansa igak un autre m'a dit yolan mombele 4 fois maman igak un autre m'a dit yolan mombele 4 fois maman au tali moi si pe susu au commission nzambe quelle beauté quelle taille quelle fraîcheur tikana vansa maman Marie Kitoko na longo linès na boka maman Marie Kitoko tikana vansa maman na biso katokunga la beauté de Atlanta na peso bambote peso zali mo vieux Alpha Mieze na peso bambote peso zali émission Beta Biloko mukola leo to sur la par rapport ndenge photo ya Koffi Olomide na Cindy Leclerc ndenge zo circuler ya embrassement bazo fibana bazo salabwe photo wana ndenge zo circuler toujours sur la paix par rapport ya clan wenge ndenge basangani bango nyoso mais Adolphe Dominguez azate et le renier ça qui Adolphe Dominguez azalate toyoki bat musuba bi eza problème ya visa problème ya mbongo ya visa mais nazanga mongote nazana président Zuma Tumba artiste et comédien et azape susu maman analyste oyo botala raye président Zuma Tumba na bien que le défendeur ya ba maman soki Montréal la rue kokoti la biso président Zuma Tumba le défendeur ya ba maman yepena a betaka biloko kaka ndenge Francis Moté Chando garçon de luxe na betaka biloko na ban déjà na kopesa mbote ko tuna pe santé pour ça la bien makasi
Bonjour, Président Zoumatumba, le défendeur de maman. Bonjour, bonsoir, fidèles amis, téléspectateurs, nous surtout. Il y a la reine Ndinga Télévision, abonné à la surtout il y a la reine Ndinga Télévision, on a bien abonné à membre, diaspora, nous surtout vraiment la paix vraiment je vous aime beaucoup. Ceux qui binotent la diaspora, même Kopo, tout ce qu'on a pour ministre de la culture et art et salon en anglais. Donc on a paix Simbote, na ba oh nous surtout balingaranga. Papa Zoumatumba, aïe vraiment awawa. Nasana makambo koloba nana ba matière ya koloba nasana ba vérité les lois font dévoiler ba antivaleur ya musique tikana pesa mbote na tinambe ya babi omoni mwasi okomisi nzambe tinambe ekela mubabi omoni mupende mupende électrique umena na ngwende na yo na pesa mbote a mon vieux jardin mundele mwana poto zote boya mbindo maman Geneviève Bosusu Falanga autrement dit maman yoyo tantini wala taneka yoji amba moto na pesi mbote ngana maman Elodie la maintenance mère ba chemise comme ya kala tinda mo carton susu ya ba chemise asika vraiment na pesi mbote na ba vrai na ngana soto Papa Zuma lelo bande ko bo supporter ngana bandako ba supporter nga polo na ba matière na ba minduki ona ko beta na nazo bimisa lelo ba antivaleur ya musique o bangi ke oui musique na biso ya République démocratique du Congo et avancé te mais tous les alliés yo ba réponse les alliés ngai. Merci beaucoup Papa Zuma Tumba le défendeur ya ba maman car ninga lobi bat bo supporter pour la bien makasi bo supporter pour azana ba vérité zo bimisa azana ba bomba zo bimisa azana biloko o zo bimisa par rapport ya ba antivaleur ya musique ya Congo na par rapport ya ba sujet o tozo sola awa. Papa Zuma Tumba le défendeur ba maman. Oui. To yebi que rancune les alliés entre quartier latin na wenge musique à maison mère. Okay. Mais après nomination il y a papa na biso excellence Kofi Olomide étant que ambassadeur il y a musique ya Congo to moni photo ezo circuler il y a Kofi Olomide na sindi leke bazo pesa na ba bisou quel degré embrassement mais ebimika na niveau il y a barande o ezali entre quartier latin na maison mère. Na bandi na liboso merci beaucoup merci beaucoup na ndeko nanga Francis na ko beta biloko avant on a répondre na avancer mon muke nazo répondre na muke na impoli moi na oza mal éduqué oza enfant rejeté ou même tata na ya bota ya bengana na kati okese eza Sankara de Kunta Sankara de Kunta azam très mal éduqué. Tous les propos tenus ça n'engage que moi. Vous allez comprendre. Au moins Kofi Olomide a son mérité par respect. Kofi Olomide bandi ko beta ba tchatcho ba te belé banon na bandako. On doit se dire la vérité. Pourquoi mais wenge mobimba. Wenge mobimba. Tant Kofi azo yemba wenge banandako. On doit se dire la vérité respect fozala. Muto kwa Sankara ko ba peke oui. Kofi Olomide a tomboli téléphone pour benga mokonzi mboka. Et ça d'abord manque ya respect à mokonzi mboka. Vous allez comprendre. Et ça non manque ya respect. Au moins ba musicien nyoso tout muto za na numéro ya mokonzi mboka azate bako sa yote okoza numéro ya dicap okoza numéro ya chef à cabinet mais numéro ya président de la république ozanangote Benson azanango te azanangote ya azanangote to Benson na numéro président de la république azanangote to pesa respect azanangote problème ezanine Sankara de Kunta d'abord c'est un enfant toqué. Au moins moi na papa bangwa bengana la kela ma be. Moi na wana partout kende ozaka wana libeba. Ouais ranson na makamunyo so tout. Biso na to ba vérité. À l'époque biso na BCBG. Mais biso ba no convier maison mère. Ouais ranson na abimisa ba voyage belé musicien nini on voyager té. Ouais ranson na tambusa ba musicien monde entier. Ouais ranson na tambu asala makamo minene peut-être biso na BCBG jiba saila on ba touté. Mais jiba pas même ba. Jiba même ba mais na niveau en santé mais tala Sankara de Kunta mwana oyo bikinto na bete bambata ndeko na ya famille moko a bete bambata so parvenir ya na TV koloba ke oui mutu ba bete bambata zo pour mutu ba bete to zo pour la poussière na zo pour la zelo na nini na bilamba so ba zo pour la boyingo la sani c'est ko koya kit ozo comprendre na bien papa na ngai mutu kwa we mnani Kofi Olomide to pesa no respect na Kofi Olomide papa tant Kofi Olomide so beta ba chacho tant Kofi Olomide so sa musique malgré ba musique moi ba rendre ça mais Kofi Olomide a son mérite yango miseni na République démocratique du Congo o ya sali album quoi Kofi Olomide soko sombi radio ya MP3 et quand tu as 100 et quelques chansons mais album soki banze mono so Kofi banda ti lelo MP3 et ton abanze mo so Kofi Olomide tikali banda il mérite du respect vous comprenez ba mise belelo to so na to banon clan wenge mobimba basa ba idole Kofi Olomide. Tous les propos ici na tenir on a le banga mon aïe. Oui, parce que tant Kofi Olomide so yemba, wenge mobimba, tozana na kuzu. Bon ça les lots. Vous comprenez? Kofi Olomide bimisa ba musicien belé o ba mi benga lelo ba vieux. Na bien, vieux na biso ko tu nyoka longo. Banda album moko ti loko ko bet album te album moko zaka ya orchestre.
Mais bakende États-Unis. Mais akende États-Unis ko aliki ko faire le midi et bon ko faire le midi mamba poto so mamba ko faire le midi mamba poto pas ko faire le midi. Vous comprenez? Ce que tant mon konzamboka le président Félix Abengi ko faire le midi pour en nominer en tant qu'ambassadeur de la paix. Ah papa. Sankara Baza rankiné. Te oh papa na bien et bon rankiné za ko faire le midi mutabanya na mukilo. Obi combien de musiciens au monde baza ambassadeur mais rendre ce que sengi bongo senga ka bongo. Jean Goubala abeta ba lever les deux musiques na beta na Wallonie Bruxelles. Ah, Jean Goubala se met ma musique à Congo. A chaque candidature na députation et Simbate. Abeta ba musique na ya mama, Jean c'est abeta ba musique na bombe anatomique. Ah, bombe anatomique. Den 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 den. J'ai dit bien anatomique. Den den. On a besoin de musique na ko van na van na mwasi nanga. Mais ko fait le midi abimisi ba choc, abimisi ba Gino, abimisi ba choc, abimisi ba Mbabola, il mérite du respect. Tant que boso manquer ko fait le midi, directement boso manquer na mokonza mboka. Parce que le président de la République avant ça qui cabinet mo pona ko yebisa bango, il faut qu'on nomine ko fait le midi. Vous comprenez? Tant ba PC passeport rouge, il mérite ça. Ko fait le midi azo mérité yango. Défend Ouera. Azo mérité yango. D'abord un âge ko fait le midi asa ya Ouera, asa ya JB. Malgré que Nabo me baby que oui c'est un vieux. Toi bien que vieux. Sankara Lobi boy. Est-ce que Kofi Olomide est tant qu'ambassadeur, akoki ko benga Ouera aye, akoki ko benga JB aye, akoki ko benga tanton nani aye? Kofi Olomide akoki benga ka JB na Ouera te pour la République démocratique du Congo ça ba miseka JB na Ouera te. Sur la biba misien boya, oya ko yate aye nete il s'en fout. Vous comprenez? Donc les ande batouana. Ba gangolo ya kala ya lelo soutien et o chef ali na faire. Bon tu bon niveau ba Ouera na. Et bon na bia kasi lelo jiba beta martito ou farela beta matota na osam piaka. Donc comprendre que oui musique kala ils su ya lelo te. Yebina makambeleka à l'époque le bino beta on sous lelo. Hein? Bango basa na secret stade de martyr. Secret stade de martyr. Il y a 4 quoi ba JB wana. Ntana secret stade de martyr c'est Kofi Olomide. Mais ba Ouera ba buka ba stade. Ote Kofi à Tony Sade. Papa Zuma Sankara d'abord moni soki bon na République démocratique on a senga na mokonza mboka bo sala hôpital moko ebanda kolanda mitu ya batu. Oh ya solo. Moni fait na biso oyo politicien oyo abimisaka bandika comment on a fait on a bossé comment on Mwana nsemi. Tant ba moni ki azoluka ba trouble moko boy ko bomisaka batu bazoka mwana nsemi batinda na CPI. Batinda na ni na Telema. Na Telema il faut batana mutu na ye. Normalement mutu ba musicien batu ebele il faut ba mimba na ba Telema. Et akoba ba nano ko na Sankara. Asa domestique. Au moins pour mes amis Sankara kota la ye. Asa domestique patron. Patron ouais. Patron ouais basi baso boye on a poto patron ouais. Basi ba boye ba boto na mwana. Sankara de patron bo mona nda kwa Sankara nini ngoma ngeza na kata nda kwa Sankara. O ko faire sangian. Ko faire azana villa o Sankara sana ngote. Vous comprenez? Muto kwa Sankara il faut ba kanga penza Sankara ba tie Sankara no ba singa ba meme na telema. Baba ndi ko cheke banda muto Sankara wana ezia obeba. Peut-être moni tangu Ouera son avant dit à sa conférence de presse à Bib Sankara kotanga rasusu kombo na ngate lingola sani abwaki ah mona libeba vous comprenez tangu mona ki vidéo Sankara komine tu Kofi Olomide alatika ye kocha Kofi Olomide yankoi akepe ba PCP passeport vidéo ne seconde te vidéo ne senga bien pour cela ça que oui Sankara komi liboma Sankara komi liboma za kizengi comment yoko za mukonza mboka mokonza mboka osali mutu lokwa mokonza mboka ozi mutu kwa Sankara oche de faisant babiloko muso bozomo na mutu osali lokwa kwa buzz mais mutu na déjà côté problème pour Sankara ba diamba mela ebele mutu ameli diamba masali 3 jours ali kwanga yozo mona mutu wana diamba sali ni na mutu ozo comprendre ba bidiamba e ba sa inspiration ba misebe ba mela ba diamba e ba sa respiration na mutu ali ka bien mela ka bien Sankara e bimbo nda ali ka bien pour y tellement finga Kofi Olomide mais il faut respect ça là attaque toute musique en des autres zo kene nango papa Zuma Tomba le défendeur ba maman mais là non mai mukine bi ke lo ba supporter o makasi selon photo ozo circuler ya Kofi Olomide na singile ke attaque tout ba mbrasa ka pe musicien na yango pe boy niveau photo ene bimi Kofi Olomide aza ko embrasser singile ke dévoiler na eko dévoiler secret ya photo wana batebe ba ki ngoteza ki clip clip wana batu ba monango déjà pour dire que oui batu belé problème na biso za nini Congolais e baraté soki botali clip wana clip a photo wana izali Kofi Olomide ya boye bakata clip
Cindy aye Koffi Olomide aye basuki monoko bakati clip sikoyo ba photo wana ndebi mabatu bazala pembena na ba tala photo na très bien pe babimisi photo na mukolo nini babimisi photo o mukolo ba nominé Koffi Olomide ezaka ko bebisa réputation ya mutu on a un problème moi biso ba congolais lelo to ba suba valeur ya batute Koffi Olomide a souffert mingi na musique ya Congo. Koffi Olomide a sali mingi na musique ya Congo. Il mérite du respect. Ce que tu as mis photo wana, vous pensez à quoi? Bobé sa mariage à Koffi Olomide na Maman Lia. Maman Lia kuta mona ya grave kuta kolika o wana bino bobi misi photo mais aboya Koffi Olomide te. Vous comprenez? Vous pensez que oui ce bobi misi photo wana ndé ça la Koffi Olomide ni. Ndé président de la République a longoli titre et ambassadeur. Non. Vous comprenez? Le panier circule pour tout le monde. Tout le monde qui Dadju na ndeko na biso Gims. Est-ce que bango peut mériter quoi? Mériter ngote. Dadju na Gims ba mériter le qu'on a té. Gims a grasta. Na yawab. Asa grasta. Ayem dala na bien. Na expliquer ba telo moko. Au mona américain nini a beti clip na ye ayembi lingala. Au mona français nini a beti clip na ye ayembi na lingala. Et ça kaka ba musicien na biso oya babuzoba. Gims abandi ko yemba bon mona parti nini o Gims ayembi na lingala. To ka mona yolo na zaka ka wana ka parti wana o no sotika les wapi ya nani ya muno ya ba français. Ah. Siko muto bongo nde muto bo aussi penda passeport bo pesier passeport. Président a pesa ki Gims passeport na sentiment. Que oui azam mwana bana o bazo bunda libande tikana sepelisa bango tant on azara na poto na banda mona ba Gims mingi bana ngape balinganga Gims mingi bon muna moni bino c'est un sentiment sentiment mokonza mokonza moko a mutoko ngana yo apena sentiment o mela mai apena obino mo zaka nani Jésus parce que le na moni China Rambo président Kabila zo tambola babi te Kabila zo tambola baba oh a mutoko ngana yo mokonza mboka pesa na sentiment tali Gims c'est le non ça bon on a pesa on ka banini wana mais en réalité ba mériter yango ti babiko yema na français ezali technologie changer les technologies changer est-ce que technologie changer pena munoko mboka na yo technologie changer pena munoko mboka na yo de fala beta ba world ce que fallait pour passer beta ba world mais aso mboka na lingala ce que technologie changer t'es pas fallait pour pas et changer pas Gims allez se comprendre que oui Gims nan leki ne Dadju batikala ko représenter République démocratique du Congo te preuve né Gims atikala ta ko tia drapeau ya mboka te Gims a eu ba trophée combien de fois est-ce bon mon ata tomboli drapeau RDC 0 mais tombe peut-être drapeau en France yango bon moni je vous informe d'ailleurs que oui c'est un français ba français ba boto de nationalité na bon ba botoli ah oui ba botoli déjà jalousie et c'est normal mais yo to ba commission ba pesio da titre mo bo ya mboka na yo directement il faut ba retirer o ya bango. Et ça normal, et ça bongo. Est-ce qu'il crée les problèmes? La France, et vous créez les problèmes. Et vous créez les problèmes. Mais dans la France, quand on a nominé notre poste, Moko Boye, le président de la République en place, à reconnaître que oui, le ministère c'est un ambassadeur. Ce qui fait le idée, peut-être à un nationalité qui gagne, va retriper la nationalité. Parce qu'il y a un passeport rouge. C'est que Koffi Olomide est congolais 100%. Oui, Koffi Olomide est 100%. Bako sauter grand frère moko atika na musique na biso yaka Koffi Olomide pour venir na biso zaiko atikala na écoute na bité ve so comme oteka bakar venir kalonga na bité so comme oteka bakar mais pour mikolona na ta na zo ya boye na zo atika serment utaki France kota sendi wana na moni vie ave na ni venir kalonga vandi pembe na ba jeep wana na tuni na mitu ni question abi faire comme oteka bakar tuni venir kalonga ce que ton enfant ni pesa na talibo na taliboye vie banda vanda ka sunazo ba tiko te vie zo teka bakar ou benyin pour la musique vie azate après mettre votre album à Saté. Vous comprenez? Koffi Olomide a mérité par respect. Oh, nous sommes tous les gens qui ont Koffi Olomide a mérité. Les défendeurs, maman, tu as une question na biso suka poto. Si c'est mission beta bloc kelenge bloc beaucoup ta clan Wenge écouter na Paris, Gilbert signé ba contrat, oui quand signé ba contrat, ingénieur Blaise Boulapé, a signé ba contrat tout on a mais na nyonso wana il fallait liste des qui a 18 personnes, mais tout le monde ka 5 personnes, 4 personnes, Adolphe Dominguez Azate, Ferrego Azate, tout wana donc pour na yo et ça qu'on est temps au monena ba contrat wana pour na ba projet. Et ça normal. C'est normal. C'est normal. Bakolo ndako bangwana. Bon Adolphe. Mon habitude qui.
wana mwana bitinda Adolphe bozo me mena niveau ni Adolphe alatisa wenge mobimba mwana poto na bien zela to betano lisongo pe bien batu ba yeba na masolo wengete biso petana ba vie oyo ba beta biso masolo wenge banda wapi wenge banda na bandala ozo comprendre tango wenge bandi ba Didier Masela bazaki na ba fondé azaki wana ozo comprendre Jibem piana lokwa président Weranson lokola secrétaire ozo comprendre mon financier mutando futa batu zaki Weranson ba Adolphe ba yako ya faire écoute à tel clip moi côté babi jibe na banda ko fina papa on a grâce chanter jiba fina mutute papa jiba fina mutute parce que voya faire ba mnoke na batembo mo presse ndemo na banani oyo vieux na biso nani papa chéri Emilia, vous comprenez? Emilia c'est dans attaque point on a déjà. Mais tout le monde a déjà parce que non qu'est-ce que notre première équipe et deuxième équipe ça. Tant que papa chéri Jibem Penazo reconnaître que oui faire égale à ça esprit wenge. C'est que banoy ko yebe déjà mandaka. Parce que problème c'est ni faire égale à l'époque azalaka na équipe 2. Vous comprenez? Vous comprenez? Na équipe 2 ezaki oui avant équipe 1 et banda, équipe 2 na banda ke betaka. Mais ce que ba on comprend que na équipe wana attaquant ils a fait rien ba côté des fois faire c'est peut-être papa chéri Zuma en retard ba ben di faire égale. Ta la to respectera ba. Pourquoi ba bengi eti? Te faire égale 18 personnes elles disent non car Adolphe ndazate. Pourquoi zate? Pour zate pour manquer ki batu. C'est que nous toujours par rapport à mbonga visa zate za ngolukuta. Mbonga visa zate. Mbonga visa zate mais Adolphe amute mabe. Adolphe ndé alinga ba futele JB na wera ba futele billet parce que nani nabito ba non vérité. C'est Adolphe kozanga mbonga billet penda Adolphe Dominguez feli maman. Mais c'est ça qu'on donne ça kufela ki maman awa Adolphe azuba cotisation ebelé. Mais pour futa kaka faut JB na wera ba futele JB atali mwana mayo zo bateza makambo contrat pour producteur wana vraiment na pesi nzambe merci parce que producteur wana bato ba ke oui wengende sangani bongo bazo ngaba munsa fali poupa non c'est pas ça c'est archifoli li stade des martyrs bango pe ba kena stade des martyrs les wenge 4x4 wenge mo ba sangani ezana no bit bango ezana stade des martyrs te bit ya wenge le producteur oya sangisi wenge no surtout na basangani na Paris na minute oyo basana na Paris parce que Weranson déjà faut zonga aya continuer l'activité j'ai même pas fait zonga aya continuer ba démarche na ye ozo comprendre malgré tous les matin mais papa chiwazo pour mettre sur to kozela n'importe ce que e kobima mkono kufai to mkono zaka envie pour te c'est vrai ozo comprendre producteur albi vision ya liboso ezanine ezake wenge esangana bango nyonso tunde bazalaka ba beta ba musique akala yakala et après deuxième vision ça basangana lisusu ba beta album ya sika basana ba tourner et belé mais producteur a précisé qui très bien alobi asali yango pour éviter ba rancune mususu ezanga mutu na makolo ozo comprendre mais na kati ya liste wana je vous assure que combat Adolphe Dominguez ezate parce que Adolphe Dominguez a outi ko tété ba propos mo awa wa misiko misa ba propos mo ko o elesa ki vraiment mingi makambo wana ozo comprendre ça 12 ça 12 t'es 12 t'es 24 eza 12 wana ba bête 24 ozo comprendre 24 leki mais nzama pambola producteur wana na mona ki Weranson a lobby à s'exprimer na kati wana vraiment na bisika bango wenge za wenge batumsu ba bengo ba sanga l'équipe ba vétéran ba fali bazali déjà au moni na mboko yo et on a des orchestres bimisa ba musiciens ils a quartier latin na wenge autant na orchestre ni ba grand-père ba bimisa ba bakufa boma moto et vas-ali obosani bien grand-père bosu via boma moto via boma moto papa bimisa ba via bimisa ba papa bimisa ba pe on son nom papa wemba ya comme mana terrain via kufa te ba takenga pamba pona zo takenga moto kufa boma moto donc na orchestre bato bimisa batu eza quartier latin yebite que oui papa wemba zaka mission ya nani ya ba travailler comme on a ko faire le midi confirme des temps olongwe pa alongwe na alongwe pa ve nani so we nani papa wemba vous comprenez a que ça quartier latin yebite que oui vieux bano pesa pe nani papa wemba ba chanson na bo to beta pas rapport va za parole oui oui bien bien ce que vous comprenez yebite que voisin quoi pe avant comme manda ko faire le midi ami comme ça manda ko faire le midi yebite que voisin ko noter ko nani ko faire le midi ba chanson talasko niveau wazegwa azongisi je sais que tu peux na nani na vina biso nani
je sais que tu peux une mission à Joss Jenna mais c'est nango BST tu peux tomber l'orchestre bakufa attaque de tomber quoi c'est bomi ko ndo orchestre bien les deux orchestres oui misala batu eza quartier latin na wenge vous comprenez félicitations à producteur félicitations à papa chéri Jibin Piana na moni na mona Jibin Piana na sengo boité parce que vient biso à l'époque nani le sénateur nani pardon gouverneur de la ville ancien gouverneur de la ville Kimbuta a sanctionné on a fait des matins et kokate asim abanga na vous comprenez maintenant papa Chira a signé contrat na Sengo Jiba nani Weranson a signé contrat na Sengo est-ce que ko simba projet et ko simba da simida ba ke dans contrat babani non makolo ndaku elo ba ba mo bane adolphe ba ko benga na makambo avandenge nini aye mama oyo ayebi kofana na bana mama malamu tala evandeli na ye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga mama oyo ayebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine